Papa Kimbangu, yo salaki 30 ans en prison à Katanga, Kimbangu le prophète, ata Simo Kiangani, a commis Kofuka Melaka Félix et Chilolo. Bazo corrompe na mbongo. Soka zalaka pe mécanicien, so pas zalaka nani. Lelo bango tout, bakomi kotala, un terrain na bango ya basi na bango. Les jours de la libération, Simo Kiangani approche. Obi ya liboso que zona katanda kono place au sali. Papa Kimbangu azala na te, azala binote, Simo Kiangani boza bandoki. Ozandoki ya tata Simo Kiangani. Ozandoki, ozui kanambe, ozui étranger. Okomisi kombo a Kimbangu marchandise. Okomisi kombo a Kimbangu koteka na mbongo na bato oyo babomi ba millions de personnes. Simo Kiangani s'est préparé au kosukoza vide. On a puissance mon côté. Oze lo côté Simo Kiangani. Bama ya kamba ana pe sila na go histoire kale sila po puissance za na te. Puissance ama ya kamba e kozonga mokolo biso to ko libérer mboka. Papa Kimbangu boma mokili ya ndoki oyo Simo Kiangani oyo atrisha kombo na ye. Boma ye nenga tambola kana na kindoki na ye, magie na ye, oya kolambaka ba Félix Tshilolo na ba Rwandais, bango mutu babimisa 4e président akoya akozala jese. Papa Kimbangu yebisaka biso ke Rwandais tout yaka okoma pretala batalokuta ba escroc bosuki. Tobeleli makila Patrice Emery Lumbumba, makila ya Cédric Nyanza na Pasteur Lukusa, makila ya Dani Boteti ya Général Ngwala Panzo na Bekazwa pe ya Mamadou Ndala na Mbuza Mabe ya Masasu na Lisasu Ngandu, makila ya Président Kasavubu na Maréchal Mobutu, makila ya Mama Kipa Vita na makila ya Mama Nosanjo, makila ya Bakani